que moi si alata malamu alata kitoko amoni de kona biso auti Afrique du Sud kuna alati liputa mais asangisi amona tissu abimi kitoko makasi donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tour na biso na Congo Promo skantene zalaka. Raphaël Ngindu oyo eza kuya kusamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Congo Promo, tout partout. On va limiter sur le partout. Donc, Congo Promo, numéro 1, Shalom peuple dédié de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Pantos, Gansan, la fin de Dieu, directeur de l'information. Alors aujourd'hui, nous sommes très ravis parce que nous sommes avec une maman, une sœur de l'Éternel, une servante de l'Éternel. Et Zali Bongo, Ndeko Nabiso, Yaya Nabiso, Ser Nabiso Lor Mbongo, qui justement, Toyeba Tinanini, Lelo, Toza, P. Bassi Bato Kosalela, le 8 mars, Otobengi, journée de la femme, et Zali Bongo, jour Oyo, Bassi Bato qui conscience, Yakozala émancipé, alors, Tolungaki, Tozoaba Mama, Tozoaba Ndeko Oyo, Nini, Ezo Senga, na Bassi, parce que Lelo, basi misusu bazoye ba valeur na bangote bazoye ba te ceux qui moi si azanani ceux qui moi si valeur na ezanini voilà ya on tolunga to luka no maman la mbongo pour que to sulana ye par rapport ya le 8 mars to ba émancipation de la femme nini moi c'est sengeli asala nini et sengeli te moi c'est sala. Alors yango wana na bokasité toujours ya les boss américains Raf Ngindu to ba ki to beta tour Toluka, maman la mbongo pour que tout solo naïe par rapport à le 8 mars. Voilà, tout kindaki, tout koutaïnaï, tout solo naïe. Tu n'as pas vérité wana. En tout cas, merci. Na bandeko oyo ba soutenir la émission oyo loko la imposé le Claude Ndombasi na kati ya Londres donc moi à Londres ya solo Paola Schengen London la baronne maman la prince et ndeko na biso aussi Alex Mwini poids lourd na kati à Londres et na bosanité Jérémy Koulou sommet du Canada Motema Babo la patronne ainsi que grâce Ngoumba la fille d'enseigne au sourire joyeux aux yeux pliés donc bateau oyo ba sepelaka toujours ba pesa confiance toujours une mission na biso o tolingaka mingi oyo bolingaka pe mingi parce que la réalité chrétienne c'est une grande émission oyo et pesa bandeko ebele makambo ebele e fungola banzela et pesa pe ba mateya et édifier bana na Nzambe ebele alors le tungaki to édifier pe ba mama oyo bazora temps il y a le 8 mars ko kine kota na botel ko kende komela masanga ba masanga moko eza bien te oyo peut-être ezo détruit corps na biso. Voilà ensemble avec vous tokulinga to balancer image oyo to solo ndenge to solo laki na maman na biso leur mbongo. Donc si nous sommes en connexion avec celui qui est derrière la caméra c'est King le Sivapo. Donc en image déjà c'est parti. Bonjour maman la mbongo. Bonjour papa. Voilà, alors nous partout dans le monde, mais il va y avoir pour Nayo le 8 mars, ils ont présenté Nini. Le 8 mars, c'est la journée internationale à maman, il y a moi aussi. Et ça, mon colo, et mon kil, mon bimba, intimement pour vous connaître, pour nous embêter à la carte, il y a moi aussi. Parce que tout le monde a une date importante dans la vie, pour la Colombo Tama. Bato baselebre kango lokola mwasi aza tuya aza moto nzamba keli ya monene oyo azopesa bomoi aza lokola usine ya multiplication mokili elingi koreconnaître ye alatina mois de mars ezalaka mois ya maman pe le 8 bapesa yango na mwasi po s'exprimer. Voilà, et tant que femme tant au monde naka basi mususu bazo kende na ba bar le 8 mars wana misusu bazo kende na ba hôtel misusu bazo kende ba place oyo sengeli moi ça qui était alors que zali jour oyo moi c'est sengeli azara na place na a raisonner ni fois ça là parce que zali jour émancipation
et ça la condamne une attaque femme. En tout cas, sentiment aux gens déjà que nous poser question. Attention, va poser qui en gros, on va le bakaka que et ça le passe parce que les gens mukolo yo moi si et sengeli azwa responsabilité na en main. Tant aux gens que la moi si à quel qui moi si naïveté, à quel qui moi si ya zobaté, à quel qui moi si aide semblable à l'homme, c'est-à-dire tant toujours le aide les gens moto avec une force supplémentaire. Moi si Aza moto a influencé positivement le monde naé étant donné que Azalaka penza mingi na contact na environnement. Moi si Aza que là mon nzambe a doté la capacité pour la potentialité et moi si Azali et que là mon nzambe a pesi na mobile en général kaka pona libala te mais a pesi na mobile en général pour ici quand moi si a commis makambo ezala malamu. Donc, ils ont tant que moi c'est singé à quel l'alcool à l'envoi, toi ça là n'importe quoi, mais ils attendent moi si et singeli à la qui ça ni nia zui ni nia yebi ni nia pour couper ça dans la société locale la bénédiction. Voilà, alors maman Lombongo, le 8 mars c'est bientôt là. Femme africaine face à la néonine à attendre parce que le lot toujours la confusion toujours balaté tous ça européen, toujours balaté, basali, africaine. Le 8 mars, femme africaine, il faut la donner pour honorer femme africaine, pour honorer bichot africain. Le 8 mars, tout le monde na connotation moko to comment le 8 mars synonyme ya port ya pagne non. Parce que au l'a tapé pagne mais on l'a tient en haut de manière décente. Mais le 8 mars, mois de mars, mais colo, moi c'est Seigneur là de façon décente. C'est-à-dire, aïeba, kobomba, ba parti en autres comme il faut, aïeba, ko respecter, bateau yo bazo monaye, to bazo talaye, abet sa bato li bakute parce que nzambe asala moi si na le lenge moko ko zala, nzoto ya moi si eza na ndenge nango. Et puis, le col à tous les africains, le lobby comme femme africaine. Bison Afrique, pudeur, ils ont locaux to protéger. Et tout ça, tout qu'est-ce ni na ba culture ba sousou, ya mindele oyo facilement nudité et comme aux alanango libanda. Bison Afrique, pudeur, ils ont locaux penser ya munene oyo to battre la rapé to bomba. Alors comme tout ça basi Afrique, oyo yebi que il faut to battre là, bon moi si na biso et sengé na biso kolata lolenge sengé ce que zali puta lata mo malamu mais kobo mapeli balade parce que li puta ezate parce que voilà on va battre li puta to moni ba ndiko otia papa makele les troubles koti obi li puta ce que ezate li bala pe ezate non ça n'a pas de sens ce que li puta ezali lata li puta parce que les arapena il a mal à biso à kilo biso en tant que femme africaine mais qu'au sangisate le 8 mars quand on a port il y a pas parce que tu risquer to bosana essentiel parce que tu tiens en haut dans les canissements comme sous voilà si on a moni pe batkola tali puta mais ndenga la tali puta et le kola zebi sabino boromona c'est-à-dire à lati et lamba il puta ezala mo pagne mais a tongi mo mabe que au kokata kotala ete mezali puta donc ezaka que moi si alata malamu alata kitoko amoni de konabiso a outil Afrique du Sud kuna alati puta mais asangisi amona tissu abimi kitoko makasi donc très belle voilà donc c'est un peu ça donc olati puta on est à stade wana kitoko mingi que olati puto tiki ba parti nyonso enzoto ma papa bende banda voilà maintenant pour le conseil maman ou bakana ka 8 mars ça qui nous va na ba amela koyo qui nous va na ba amela primi ça qui nous va na ba asala n'importe quoi qui na flamingo ou ça va nini ba o surtout ba na ba okende na kati ya hôtel le 8 mars ba maman surtout ça va nini na tangi na nga bakoma basanga batute za aider atangi na zo bakaka alcool parce que alcool ezaka ate oyo tangi mais ezaka plus que ça ya mindelo kaka penza ya makasi wana ba komo komela donc en tout cas toujours senga toujours obligé te o ozana choix ya kosala mais nzambe
j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. Donc, topo na malamu. Ya malamu eza teko ke no fanda na ekala komela alcool ti ton mususu mwasi me olangwe ozo miyeba lisusu te wana tozo to benga ngo te que journée de la femme to mois de la femme non eza lisusu na sens te. Donc biso moko to mi pesa longonia pe to mi pesa valeur biso moko to mi pesa esika o esengeli pona mwasi na kati ya société, c'est-à-dire ozo ko éduquer mutu ata olobité ce mutu atali kaka conduite na yo comportement na yo alobi que non je dois me comporter comme cette femme et azio modèle. Donc eza mokolo ke ndeko tondisa babi kalate ndeko bi ba flamingo kombo kala eza mokolo ke ndeko tondisa babi sika ya komela masanga te mais eza mokolo yo loko na koko préféré ata maman ata soko sala na bureau te mais ba recette yebi okobimisango osomi biloko ozwi bana na ya basi ata bana quartier mususu wandi olakisa bango ata ba recette parce que oza femme ménagère soki osala kape misala mususu oyo okokozala na ba atelier ba makambo belé ekozala toujours malamu. Donc tomeka ko pesa le meilleur de nous au nom de Jésus. Merci maman mbote na ba maman nyonso longonia na ba maman nyonso awa toza na Venus Hotel onatina na concert ya ndeko na biso moment na Lukezo toutes les femmes avec moi na pesi ba maman nyonso ya musique congolaise mbote na pesi ba ndeko toza na bango wa mama Afrika mobali moko na kati ya bali ya ba mama Paki Pambo maman Lili maman docteur Sandra Mbouyi notre sœur Déborah la pesi bango mbote mingi ba maman nyonso balandi biso na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo lelo eza mokolo ya esengo ya elonga et biso le 8 mars wana lokola nga na za maman na yembaka nga pe nazo na kola pesaka toujours o nga na yebi tokozala bongo na Apocalypse 22 kuna na changu et pas ndiko na biso bienvenue kamba kuna nesika tokozala de 16h kino ni x temps eza concert Lokito total adoration eza mokolo moko évangélique tokozala na bande kwa campus pour Christ pour la projection ya film bako talisa biso tant auto zanango mission ya mutu na sena moy ndenge ni mutu esengeli a préparer éternité na ye nous allons chanter nous allons adorer le Seigneur na bengi ba maman olio kende kolangwa yaka ozana présence en Nzambe une minute na présence en Nzambe et koki pour influencer avenir na yo positivement tika kola pambola bino to monani biso nyonso le 8 mars déjà lelo toza awa na Hôtel Venus et longo na maman Nana Lukezo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je pense que ça fait plaisir à celle qu'on appelle harmonica à quand c'est cette fois parfait mon thème de soit dit. Image de Dieu. Hein, boulingon kolo voilà yango. Alors moi de mars c'est ali moi oyo to dédié yango na ba maman na bande kolokolo ba Grâce Ngumba na bande kolokolo Paola Schengen na bande kolokolo ba ndeko na biso harmonica donc ezali fête pour na bino maman jour oyo biso po botika la biso tali 8 mars wana to lamba to sula peta basani to nika ba couche ba bébé et que ça la bien là pour tout donc merci à Djibol Mala monsieur le noir. Merci à tous les Tangazo, héritier au Mokene Gassi, vous pouvez le Bruxelles, Fiston Mavouza, papa, hein, la Kenji, Lingadizi Mondele. Merci aussi à notre cordon qui est ce championnat, le cordon qui assure la bonne sanité. C'est lui qui est derrière la caméra, reste quand il ne suit pas pour caméraman, les voyants, tout à l'heure, parce qu'avec toi, il y a qui est Kitoko, image Kitoko. Merci aussi à notre ADG, hein, le boss Rafungino, le boss qui assure aussi un boss à Boston. Un boss à Boston, Rafungindo, le boss américain. Merci aussi à Vini Pela, trépé numérique, la bosse Célic Ntango Roda, le mineur français de France, et Chris Tembo, le petit mari. Voilà donc, si Dieu nous prête vie, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci
Restez toujours branchés sur votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV. Voilà, nous sommes les AO. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo eza kuya kosamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Pour landa ba poto